Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, bonsoir, 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 bonjour, bonjour. Écoutez, pendant na RK, Bouyamba vidéo na biso, na bandaku, na bino ba bonjour, ba bonsoir. Voilà. Famille Libota, bonsoir. Famille Libota, bonjour. Famille Libota, focus. Famille Libota, shalom. Voilà. Bonjour, bonsoir. Nabalandinho sur BBC, Mpoi TV, les Dinachou, les Péchalov, la Chine. On est toujours ensemble. Je crois la grande famille, titre Nabiso Bomoni, photo Nabiso ya miniature pe Bomoni. Là, na cheka ka na ni photo ya Poutine de l'écriture ya Kuchacha Moko Batu Baza ba fan révolté, ça vraiment bien té. Alors je me suis dit na chana nuka kelongia Poutine na biso de l'écriture qui est Belvi Kandi la patrona. Voilà. La grande famille, je crois que tu kota là 9e épisode na biso ya filmé Otozolanda na Belvi télévision na titre ya Assime. Oh mon Dieu, Tozo Kende Penza. Vraiment, nous merci famille Libota tant que kosala musala tozo babande ko botala film bo kende bo aimer bo partager vraiment Assime. Vous avez vraiment, nous avons vraiment tapé très fort. Nomoni Penza premier épisode toki na 133K, deuxième épisode 100 et quelques, troisième épisode de Kitina 90, quatrième épisode de Kitina 80. Donc c'est-à-dire que non, film oyo est alami, c'est-à-dire que non banani ba égyptien bazo tala biso na fenêtre. Ya famille Libota toza pe belé, c'est-à-dire que non ba 100K wana ezelo côté. Mais tu es que non, ba inipe à Belleville, ba zatang ba omona boye, yangona ba occupé ça pe ba life. Bongo te, bongo. Voilà. Nous vous connaissez quand biso moko famille Libota nde total la film. Et bongo ba tension o ba zoka ya ko pelisa ba life ezani. C'est ça tant ba batali contenu ezani ni na kati kuna mbala moko ba ki ko pelisa ba life na bango po ba sa net ko dénigrer. Voilà. Film na biso totali bandeko vraiment très profond les sous 9e épisode vraiment hey Karine Pala na ebité vraiment ba maman mususu. Est-ce qu'il fallait vraiment babimisa secret de babimisi na kati anda kwa maman Marie-Hélène papa Serge Azate et en plus eloko nga na elekeli ngai o dévoiler secret obimi okei otiki mwana na yo na koko na yo na kati ya ndako mbanda mbandango mama mukolo o peut-être to lobake non tegra aza mwana na ye mais yo mama obimi okei sécurité ni otiki yango na mwana otiki mwana na problème o ba okipe ko sala mwana mabe eza na mutu moko te akoki kondima eloko wana. Alors to leki na tableau wana toke na ngambu ya papa Lianzi alobi tegra tuni alobi olingi obetanga wapi nzoto. Papa Lianzi pe mutu te, notre papa Lianzi oya tika bato mususu na defo bakomi na bilobela akende. Papa Lianzi aza somo, papa Lianzi aza suka ayebisi tegra wapi nzoto oya kobeta. Alors, papa Lianzi pe alobela ki pe tegra ba vérité o eza ya solo. Omoni ba courage na tegra za nango bandeko. Bana ya bongo baza. Bana ya bongo penza baza. Yango na loba toujours que non, ba film à Belleville ezalaka ba film moko o ezo ko fungola batu mémoire, ezo ko interpeller batu. Bana lokola ba tegra bandeko baza. O kene ko kota ke penza na kati ya ndako mbanda bongo ke pe o vandi po pardon bati toke susu na tableau ya nani toke na tableau ya Aziza bandeko. Est-ce que
I don't know. Aziza bandeki ko bipe Patrick. Mais Patrick, il ne s'est pas laissé faire. Ami tika kite. Siko to omi tuna. Blaise na ngambu na ye ayebi ke non Patrick azobimana na Aziza. Siko Aziza, elle est moins intelligente ya koloba ke non ya salaki yango bongo po anini po Blaise ayoka mutema pasi lokola ye pa ayoka ki mutema pasi mobali neza eza kaka nani eza kaka ye Blaise. Bande ko na hotelema na tableau wana. Omoni eloko oyo Aziza sali. Biso basi tozalaka na erreur wana mingi. Yango na balobaka non mwasi lorsque koti na ndako libala zala femme de prière. Mwasi eza oyo atongaka ndako na ye. Mwasi eza oyo ata problème andenge nini eye yenda koyeba ko couvrir situation no so kati ya ndako na ye. Mais mwasi soki likambo eza na kati ya ndako peut-être mobali asali yo boye yo po lobi ke nonga pe na osale boye bandeko eloko wana erataka et donc ezaka échec. Donc na baye kutu Aziza lorsque koko na ye Marie-Jeanne kutu Marie-Jeanne soki koko na ye Marie-Jeanne azo ebisa ye ke non osali bongo po anini et tout pour elle amonaki on dirait azo sala ngo neti moi chantage moko boye neti eloko moko azolinga ko prouver Blaise oko prouver mutu oso tiki mwasi na kati ya ndaku na yo yo bimi libanda lobi ke non na yo kise mutema pasi na bimana na camarade na ye. Ce qu'on a zoé semblant nani Patrick a sali semblant to ayebite parce que Blaise alobi azana ba audio ya ko prouver ce que to ebite Blaise akoya ki déjà pas Aziza ngana bino to ebite to talaka ndenge zo kende biso nyoso to ebi Poutine ndenge amemaka biso bandeko to kelisko j'ai aimé na sepela ki na tableau ya nani na tableau ya ce qui intègre nani na Kenny ba kota ki penza na personnage c'est-à-dire que non ba gifle na ezaki ba vrai gifle au Kenya beta ki tegra ezaki vrai gifle ezaki vraiment ya solo tegra pa zongise ya solo donc ekoti eke penza voilà film il faut bongo to bimi na nani na tableau wana toke na tableau susu ya nani toke su na tableau ya nani toke na tableau ya Maria ba courage wana bandeko. Vous savez er moko bandeko elobi ata nani le ya ye moko lobi keno ko bala mwasi ezaka ka keno ko lata te ou encore aspect extérieur. Ce qui ezaki keno ko bala basi ko tala kaka keno aspect extérieur. Be na kati église wana ba na kati église ba mama ebele batulaka. Le ya tout bordir na ba sœur en Christ. Les a tout y bordir. Abiso qui ezalaki que basi moi mobali tango alukaka moi c'est ça que non azota la aspect extérieur. Ah ne ba mamé belé basi belé bazana l'église batulaka te. C'est-à-dire que non comportement. Maria et mata ekita bandeko. Azapeka moi c'est ko bala te langage boye boni boye. Et rôle à jouer, t'occuper ko inaye, t'occuper ka ko inaye na rôle à jouer. Or, eza leçon, eza conseil. Ozolanda. Apesi donc a conseiller ba jeune fille ba âge na bango. Donc pour elle, lorsqu'elle a lati bilamba et koki enzoto bien et le bombi nzoto nyonso, pour elle ne ba kozongise na libala nde ba ko bala ye. Comme pour dire que non, basi est belé. Ok, aux alakenon na ola ta bien et tout. Bizaleli na eza mabe na kati. Baso ba mi kosa alakenon na lata kananga bien ba bandeko aspect extérieur et kontaka esouté surtout na siècle ya lelo et kontaka lisusuté. Siècle ya lelo comment que non, moi sur aza na mentalité, moi sur aza na manière, moi sur aza mayele, aza indépendant azoluka. Moi sur le langage de quoi ba Maria wana ok wapi o tout là bota ndenge ba valoriser Getty ozana ndako bato batika ki ekutu aloba
po ngai soki nazalaki wana leya nakozwa mpenza na ti soki ezalaki ngai mama ezalaki le soki ngai nazalaki leya bapesaki na temps ya koloba na kati ya ndako na bango azalaki mutu moko ya kokangeka na loketo wana epui kotindike libanda. Alors eza pe conseil ba mama ba papa o bolandaka ngai soki boza na bana na bino ba langage eza boye c'est pas bien, eza déjà échec, eza éducation te. Eza éducation te. Maria a joué ba rôle moko boye, donc rôle ya liboso ba ne kolata bien te langage likolo. Ya ebi keno libala na relation ezo sila pona kolata ake ko bongisa elateli koya na elateli mais langage nde kwesi botala geti pe ninga zotala ba valoriser ye ba Maria oyo bana boye bazalaka souza mwana boye penze za peine perdue hein? Franchement. Alors la grande famille beau aimer beau partager, je crois na bavardé déjà sur film na biso au total qui n'a eu déjà bino 10 minutes tous les sous lobby sort ekozala nini ya Aziza na papa na Patrick et Blaise to éviter ekozala comment tous alors wana ebele ya ebele total la film kuna ezo kende papa Serge na 9e épisode to moni était po ayeba ke non maman Marie-Hélène a yebi déjà que non mwana oya memela qui était azambad, c'est-à-dire que non il y aura à manger et à boire de l'eau na 10e épisode tous à la wana ebele na moni de Tokyo qui n'atteint à 15 et total na benvini ki na r moko 12 to yebite voilà bandeko na ngi na beta c'était ne loko moko tozui ba appel ebele mingi sur TikTok bon atape na YouTube mais to mona nde na TikTok parce que TikTok azana sens moko donc azana système ya ke non na commentaire ceux qui ont commenté na kati ya page ya mutu bien na vidéo ya mutu photo ya mutu soko lobi bien oki ozwa pe kaka commentaire wana au bambi yango. Alors nous avons plus remarqué que ba commentaire mususu ezokende c'est comme si bazo acquisé plus bana bazo acquisé famille libota nde bazo koma ba commentaire ya mabe eza trick moko boye ba olingo sala wana. Nous savons tous, moi personnellement maman BBC, je sais comment est-ce que famille libota et se comporte na ba commentaire je sais famille libota ko finga eza constant moko na sala depuis année passée. Il y a famille libota et puis famille libota na yebi ke non je nazo flatter binote famille libota bozana na bikota kota te ya ke non boye koti boye pongai tangu na banda nanu na banda kotala film à belle vie banda tongo avant kutu mama loketo oyo asa nini asa la chaîne na ye lorsque mama loketo asa li chaîne na ye et ndenge ba guerre ko koma sur les réseaux sociaux constant munene nga na sala natika komona te ke non ba famille libota boza ba attaquant ya mabelo quoi ba égyptien encore ba quit. Alors vous devez faire attention na moni yango na ba vidéo neti ya Deborah bombele ceux qui bombele wana donc ba message ebele ba okoma wana famille libota na les belle vie muto a commis donc tu vois donc ba olinga ko acquiser na ba commentaire ebele que non eza famille libota. Alors famille libota bozala vraiment trop souple na makamusus bozala vraiment trop souple. Nous savons tous que non ba faux compte ezebele abakwita okyo sa nini akoki ko ya a commenter ye moko pona oni pona ko aggraver abimandire muto a famille libota mais aza famille libota te nde ba je komi kolika na TikTok. To mona kiango epa na omingo lela na life na emoko na moni yango epa fi oyo na seki la fi ici Deborah nani bombele na moni ba fi mususu no mona pensa que non na ba commentaire ozo mona que non famille libota je suis famille libota et boy eza famille libota moi je sais comment est-ce que famille libota se comporte donc balingi ba bimisa no parce que ba ebi que non bazo kende na ko pola sans pour autant les savoir et balingi siko babandi ko utiliser sikoyo
ba faux compte ya ba obima loko baza famille libota babanda ko répondre neti batu oyo baza peut-être ba révolté ou encore batu oyo bazara soupe menya belle vite pona kosa nini poto ou encore nombre ya mafinga ya famille libota ezala likolo koleka ya bango. Vous devrez être souple. Bikoma komate place à kokoma place au boki kokende ko bavarder belé eza na page o ya TikTok ya nani ya Belleville TV promo parce que ya zotia ba séquence belé ce qui bo moni kaka peut-être que non neti mutu lokwa neti ba Deborah wana bombele wana asalaka live asalaka vidéo na ye na mona tina oyo famille libota boki kokende ko commenter na nini na vidéo na été. Ah oui, il faut to lo bango, il faut to dénoncer. Parce que comme il y a des commentaires, il y a des famille libota. Et comme il y a une famille libota, non, les cambo est comme vraiment grave. Ba place au boki ko commenter, bino mo boye comment est-ce que vous se comportez? Alors vous avez déjà souple na ba koleka leka na boleka kaleka na ba TikTok na ba vidéo ya bato. Ce qui bo moni kaka boyebi bino moko keno oyo aza déjà révolté, oyo azaboy na vidéo na ye na nani na ye bo commenter na bino te ba vidéo ya ko commenter za ba vidéo bazoti la biso ba séquence ya makambo ya ba film ya Belleville parce que to ou encore nombre ya ba vidéo ya ba commentaire wana famille ya les familles libota et comme ebele c'est-à-dire que non bazo utiliser ba nani ba faux compte donc ba les abakwitiko ba utiliser ba faux compte ba obi mondire baza famille libota ba ye ba fingi. J'espère que nous pouvons comprendre parce que lorsque nous expliquons, il faut qu'on comprendre kaka. C'est-à-dire que non, tant que non, banani, ba comédien, oui, ba fan ya ba kwiti ndenge bazawana, ndé loko ba sala sur TikTok, na ba faux compte na bango. Ce qui a dit que non, oh ya les cas qui pas Belleville, les cas qui pas Belleville, a aucun commentaire. Ami bimisi lokola famille libota alobeli mutu wana mabe. Parce que mutu wana pa kozwa commentaire wana amami kikuna pona kolingaka ko bimisa famille libota nini mabe. Et on a baki non, il faut to dénoncer likambu oyo. To yebi sur les réseaux sociaux, ezala sur TikTok, ezala sur Facebook, ezala sur YouTube. Batu o bazalaka na mafinga, ce sont des abakwiti ba égyptiens wana nde bazalaka na mafinga. Siko pourquoi bino boyebi ke no bozalaka batu a mafinga, bolinga siko bo pakola pe batu salité wana bino bozalaka nango. La grande famille, bon aimer, bon partager, toujours solo là, on va toujours que nos numéros na biso ezala toujours wana na barre de écran. Si vous avez besoin de benga maman BBC ou bengi maman BBC, ceux qui besoin de suggestion na bino numéro na biso toujours wana. Film à Belleville botala ki bomoni nini ya mabe pour peut-être ba bongisa lisusu musala parce que ndenge baza wana balinga pe bako ba sepelaka pe na ba suggestion encore ba sepelaka pe na ba remarque. Musala nyonso il faut ezala toujours na remarque, sans remarque ça musala te. Ya musala ifeza na remarque ya koloba ke non remarque moko esali ah epesi bato mayele basa nini ba travailler susu koleka o basala ki wana c'est comme ça. Alors notre numéro est toujours wana na barre d'écran bokomeli biso ou encore bobengi et ça vraiment bien na bandeko o peut-être bakomela nga ou encore ba R moko na yambite ba message ekotaka ebele mais à la fin des comptes na suka ka na ko répondre. Alors c'est au moins ça. Je crois la grande famille Bolandi et Makamuna Zoloba a ya ba commentaire. Les abakwiti ba komi na situation moko boye ya ko sa nini ya ko utiliser ba faux compte ba obima lokola ba famille libota. Ba omi bimisa famille libota. Otali penza commentaire oyo ki nga o ezali famille libota okyo koma boye jamais kutu. Alors je sais pas bino moko boyebi kuna bokena kotambola bokena kokota era okene kokota na ba vidéo mususu ezanga tina ezata r peut-être okyo loba keno nazongela ta film peut-être ya asime nazongela peut-être troisième épisode on a comprendre ki te o ECP sa kinga place moko boye ozongela no film
Bandeko, vous savez, réalité au réseau, les cas sur les réseaux sociaux dans le monde d'artistes et comédiens, ça fait vraiment très mal. Ça fait très mal ya koloba. Namonaki ndeko moko ya mwasi pe abimi. Ba benga soki Arline, hein, je crois oui. Tant bozolo bakeno, papa elombe abima. Nga nazo yeba te. Likambu o ya Davina bolobi keno Davina a exagéraki et tout et tout. Est-ce que bino moko vraiment bozo raisonner te ou encore boza atana donc bozo ngisaka ta makanisi na simate ya koloba keno Davina kuta za mwana Belvi aza mukolo Belvi afingama to mona place au bato babima te bandeko. Vous savez pourquoi na lobi parce que na mona ki émission moko ekota ki lelo batindi nga mwa liengo ndeko moko pe asalaki yango analyse atindeli nga bi oh ezaki boye. OK, pourquoi les gens jusqu'à présent yo artistes et comédiens tant ozo bimosali sorti médiatique non ba betio question ya makambo ya Davina bozo kende mbala moko na ko condamner Davina et likolo nango bolobi ke non musala ebeba. Oui, musala na bino ebeba. Vous êtes des injustes, vous êtes hypocrites. Est-ce que sur les réseaux sociaux, Oyo Davina Aloba, nde est bloqué et bouché ma toi nabino? Nde penza insulte ou encore qualification et tout fait ma toi nabino? Mais non, mais non. Ce qui nga na place na yo artiste obimi batuninga question ya ke non o Davina kenaki nango mabenga bi non. Ce qui Davina kendaki nango bongo aza mutu liboso te to mona ka déjà batu. Ah waouh. Le problème est que non, il fallait qu'on y ait basiko ndenge ya ko solola na bango. Comment est-ce que likambu o ya Davina bolinga ko tombolango mnyebo memango na mapata? Mais non. Attends ndenge Davina lobi wana. Na mafinga o Davina azui. Eleki mafinga ya Belvite. Eleki mafinga Belvite. Belvi va toucher partout. Parce que Davina kaka nde bomoni yango ke no Davina lobaki mabe. Non, il faut arrêter yango. Bino ba artiste comédien o bosa ba sortie médiatique lorsque baso poser bino question wana. Boza donc boza kutu batu moko ya koloba ke no eza occasion hein ya ba biso ba artiste comédien to bongisa na bizaleli na biso. Soki boko senga Davina asenga pardon et bongo ba o pe ba fingama avant Davina. Pourquoi bosa ba injuste pour na mutu moko boye oyo azu succès à YouTube? Hein? Eh, ngo kongola zalaka. Nathalie ndeko mwasi. Oh, ngana za Arline Boye. Oh, Irsi Pechanga, tu es ma sœur, mais na mini choyo naza Boye. Je me suis dit oh mon Dieu. Na héros ba guerre siko bino bolo bakeno musala ngo ese baby bino moko bozo aggraver ces sous situation ngo ya ko bakeno naza Arline Boye. Ça passe hein? Ils ont vraiment passé la grande famille. Bah hypocrite. Vous avez besoin de musala ngo ebongate. Vous avez besoin de musala ngo ebongate franchement. Koto bo fula koto bo nini bo lie bo fuli bo lie bo fuli. Est-ce que les lots na minito de loka nere toza soki le 28 février soki le février le 28 août artiste et comédien moko ou encore comédienne moko boya koki koya ko bima to keneka na côté ba artiste et comédienne parce que ba o bazala ba succès ya bitumbezo les sur les réseaux sociaux eza mama loketo eza belle vie ce que yo ndeko mwasi moko boye o bima eh na mwana ngo bandeko na bosana ki ata kuluba mwana ngo ya Tegra hein azana nzoto ya Tegra ndire penza mwana ne penza bota mwana ngo akota ki na personnage bwendeni bane bomoni te mwana ngo penza laleli penza na mama na yo mwana penza amour ya mama na mwana elo mo pe na sepela ke pas belle vie hein bon OK elo ko mona remarqué na ba film à belle vie. Ben via zoaka pe batu donc ba bilongi kokana botala Tegra mama na e Karine soki otali bilongi e kokana soki botali pe mwana ngo ya Tegra
bomoni pe keno ata batie papa Serge na balobaka keno aza papa na aza papa na ye toke sikoyo epa na mama Ani botala elongi ya mama Ani botala Dacosta botala Geti bilongi na bango ekokana bozo comprendre toke so epa na likambo na monaki yango toke pa nani toke pa mama Marie-Jeanne bolelo botala elongi ya Marie-Jeanne botala nani Aziza bokene pe botala Maria donc Belleville asalaka ba film akomaka ba film azozwa pe morphologie ya bato azotala pe bilongi ekokana keno bino bozala famille na ebite famille libota so botalaka donc ngana tchekaka nyonso na contrôler biloko wana nyonso. Alors voilà so moi ça vraiment Poutine toza toujours na sima na ye tozo pushier parce que ba film ya Belleville ça vraiment bien. Il y a des films éducatifs, il y a des leçons, toujours tirer des leçons dans les films à Belleville. Ah oui, hein, il faut que le bango lorsque la personne est vivante. Hein. Alors, bitumbe kozangate. Bitumba vraiment, kozangate. Alors, bref, c'était au moins ça. Famille Libota, les abakuiti kuna ba komi na problème moko ya ba utiliser ba faux compte, na ba commentaire ya kofinga, ba mi bimisa lokola famille Libota. Baloba ke non famille Libota bazo finga famille Libota boy. Alors boza la pe souple na bikota kota na bitala tala na bileka leka. Papa Lianzio pardon. Voilà, je vous aime bien la grande famille. Papa Lianzio vraiment. Mais viens soyez wapi. Vraiment. Voilà bande kotokomi na suka. C'est grave. OK, bisous. Bye bye tokutani. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.